Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Balandinho soya BBC Mpoï TV. Bonjour la Chine, shalom famille Libota. Bonjour les Péchalov. Bonjour Nabalandinho so. Voilà à tous mes abonnés quoi. Alors bon week-end na bino nyonso. Ici qu'ils ont mis les bino partout dans le monde. Et zangawa bino BBC Mpoï TV. Toye les sousou. J'ai quoi titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso pe bomoni. Alors na lobaki keno na koki kolekisa yango boyete parce que nga na za mutu moko na tala kaloske na tali oza matière wani na lekisa. La Chine pour matisa ba j'aime ça bien. La Chine on est ensemble. Alors beau aimer, beau partager ceux qui payent la liboso, beau s'abonner et vous allez vraiment bien. Vous allez décider, voilà. La Chine on est ensemble avec vous. Titre bomoni photo miniature pe bomoni bandeko na ko taper mba mo kaka. Na lisolo nanga na Elibino. Là c'est Karine Mokonzi, la baronne, maman na Arieta. Alors de gros bisous ici Kazala, Aza et voilà. Na cadre pe ya promotion, biso nyon soto yebi ke non, artiste musicien na biso Ferrigo la Aza na concert na Adidas ce qui Arena. Je suis pas trop musique profane, pour comprendre nga. Mais le qu'on a travaillé sur les réseaux, tozo mona ba news ango, tozo mona ba makamango ndenge ezokende. Alors bientôt là, ekozala concert et Adidas Arena, oyo artiste na biso musicien Ferrigo la ako betakuna, ekozala Congolais liboso et puis yenda kufungola il paraîtrait hein, nene tozoka salango akozala muto liboso et voilà. Tomoni ba chroniqueur, ba chroniqueuse, ba fan, bazo sala ba promotion et tout. Eloko esalinga bandeko boyo kanga bien. Eloko esalinga na ya kosala analyse. Bomoni photo ya Karine Mokonzi ezawana na ya musicien Ferrigo la. Je crois biso nyonso toyebi ba moment onyo so Karine pasaki et loko nzambe azanzambe ya mawa. Nzambe a tombolaka mutuka place oyo ba bwakaki ye de place pe akoya ko tombolo po ala ki sa grandeur na ye ba obaye baka ete baye. Ba o ba chaka nzambe kate baye bacha eka peut-être na situation mutu moko boya koloba ke non Dieu existe. Alors toyeli o wanate toyeli lisolo peut-être ya Adidas Arena ya concert. Bandeko na o chama ina monoko te na zolo ba ya solo. Alors la Chine bo aimer bo partager et ça nga bien. To mona cannabis ba concert ya ba musicien. Tout le monde a cannabis au concert et nani ba chroniqueur, ba chroniqueuse, ba chronimama, ba chroninini oyo bazalaka peut-être bazo ba contrat peut-être na ba artiste musicien ngo façon ba ça il a ba nani ba promotion na bango. Nazo pesa exemple moko pona ramener ou na koti sabino sikoyo na analyse nanga. Tout le monde a qui nani Fali azaki na 3 concerts à Betaki. Abetaki concert na Paris, na Belgique et na Londres et landanaki. Bandeko, azwaki ba chroniqueur, ba chroniqueuse akenai na bango na poto. Dommage. Ezaki sous promotion te et comme qui ma finga sur les réseaux sociaux, je vous dis nabi non. Donc au tali ba chroniqueur, au tali ba chroniqueuse oyo fallait azwaki. Na éviter ceux qui ont qui bango peut-être kaka pona matalana ou encore peut-être pour batu ba yeba kaka que non aza fort abimise di batu ba visa to éviter parce que tout le monde qui musala ya chroniqueur chroniqueuse mon côté c'était juste des insultes et kaka ba lobby ba audio bimie et sala ki boy concert misatu na mboka mupaya donc l'isolo à concert wana ebeti même pas un mois. Est-ce que vous pouvez imaginer? L'isolo concert
et ça liata même pas et kanga ki réseaux sociaux te to baya ki ba insulte ya ba chroniqueur o ya memaki mais ce total siko na ko tabino siko na benanga na analyse nanga fali nani faire ebola azana concert to bona ba chroniqueur o baza ba attaché na ye ba attaché de presse na ye bazo loba bazo lonini bazo sala ba promotion bazo lancer ba message tozo mona na ba réseaux sociaux mais la seule est unique na lingaka ye na tina pardon ko bayenga te na lingaka na tina la seule est unique ya chroniqueuse ya youtubeuse o yebi ko sala promotion c'est Karine Mokonzi so boyi kena o sala petit besoin na yo ok olala ce que je dis c'est la vérité concert eza lobia abimi so botali 3 jours Karine azo pebisa bisote aosani aobima kaka juste na banzembo ya faire rigola na banzembo ya faire rigola aosani aobi na pelikolo c'est ça lorsque zo lu ça la promotion et puis to yebi keno abandi ngo lelo te to yebi Karine depuis Congo ce qu'elle bien ça la promotion ya nzembo ya musicien ato linga musique to ko linga ato yoka ki ango te à partir ya Karine olobia eza album nini yo eza nani yo OK ko lukamba sur les réseaux sociaux ceux qui n'a kosi beaucoup makuna bolobaka keno na kosi moi je suis pas trop musique profane nazolanda Karine ndenge zo bien donc elle moko na lobaka elle nous avait beaucoup manqué to yebi na ba makambo donc abimi juste pona nini pona promotion ya concert ezo beta lobi abimi na banzembo abimi na danse botala nyonso ezani eza promotion siko boye bisanga to saka la différence to lobaka vérité boye bisanga na concert ya fali eza polémique te bande to solo la solo to solo pesa bo solo na polémique eza bo solo na politique te bo solo na polémique bo solo na kikongo sa abimi Nathalie, ça fait 3 jours. Si pas 3 jours, t'as 4 jours. Karine azobima, azolobelo ko mon côté, elle ne fait que kobina, ko yemba banzembo ya fait rigolo la promotion na promotion. Aho pesa na ba tupo ça. Tes concerts en ifona kendi. Concert wana ifona kendi, c'est ça. Ndeki Karine Mokonzi. Ponenge zawana bandeko, boye bisanga. Peut-être tout le peut-être nani les ketchu na fivette moko basala kala bango ba délire na bango pe ya bango pe le kaka siko lorsque bolinga koloba peut-être pe mabe mutu botala ka pe bolam botala pe musalo ya salaka o apporta ka pe na batu mususu pe balobi te awa ndeko mwasi asala ki boye ya solo eza na polémique te bandeko na loba kaka vérité ya koloba ke non na moni différence to mona ki fali pour pasaki na 3 concerts na basala minene na poto 3 bandeko to pema ki awate ya ba chroniqueur il fallait ça la promotion ya banzembo mais ba chroniqueur bazo vanda na réseaux sociaux bazo vanda na Facebook ou vanda na TikTok soki wapi kuna pendant 2 heures du temps ya ba insulte mais muto amemi na poto azana concert to yoka ki ata promotion moko te ya koloba keno bocheli biso banzembo lokwa Karine asalaka nde promotion yango yo nde promotion yango ata mutu bokoloba keza azana mabe mais abakisaka ta 1+ na musala mutu mususu ezaka na mutu moko yazama yede te peut-être neda koba Karine nini yango abeli liboma non ya ono bino botika na sa analyse koloba keno promotion yango na concert eza lobia akoya ko loba te akopelisa caméra te banda ko finge bantaki ebimaki azobebisa image ya nani parce que azana concert lobia il faut pesa nde batu posa il faut asa ba biloko moko boka ndenge azosala wana ya ko ba concert eza boyo ka banzembo natali na ba commentaire batu babi non banzembo oyo Karine azoyemba azosala ngo promotion ya faire non au sentir que non faire rigolo za musicien tozo pe chance biso mususu ko mona faire rigolo ayela biso en Afrique du Sud na ville nanga o ya Dirba nazalaka pe na délégation ya batu oyo bakenda ozoye na aéroport nazalaka là wana nanu kala c'était vers 2007 si je crois 2007 2006 2007 il y a entre 2007 et 2008 je crois 2006 7 8 faire ailleurs à na ville nanga
donc na délégation ba ba kena ko zoaye biso pe toza concert ne pe toza la kawana ezaki kala avant to ko tana bonzambe. Vous comprendre. Alors c'est au moins ça bandeko et là ka etingana na ça l'analyse eza koloba ke non Karine ko bimazo bimana batu musu ba comprendre eza nini bandeko biso to timba Karine bien tongo promotion ngwana boye baté et le cas déjà. Ah la baronne Oumela place oza Oumela bon moi la paix après avoir concert ici l'équipe pas akoya sikoyo ko bima koya koloba après koloba tam sou peut-être ka ndenge akomi pe rare parce que mobali ne asikoyo alingi penza azala vraiment te je crois peut-être atandenge a obima boy asengaki penza parce que to yebi penza katimini père abapeti a olinga te on comprend le ko eza musala na ye ya que non yeso ki penza s'imposer botala kana opesa sous exemple muke na ndenge ya mabete depuis ka Karina bima pembeni ya héritier Watanabe bon moi pe non et ça ne te kita pe muke et kita penza visibilité un son eza penza te parce que muto ba sa promotion et yoka na makasi c'était Karine album e ko bima boye Karine ko enchaîner ba jour wana kaka yango na yango ko yemba na ko bina opesa batu posa wana c'est ça. Quand so ina kosi de boba kino mama bébé so kosi bandeko bo aimer vidéo bo partager la Chine on est ensemble avec vous biso toyaka lorsque la baronne a bimi a pesi makambu toye la baronne a bimi a pesi makambu toye là les gens ba comprendre te Karine ngwa beli liboma to nini bandeko promotion le ka bongo bonze la promotion te que non muto beta concert dans une semaine dans 3 jours bino bo peli sa caméra bo banda ko finga ka batu et ça na sens te bon moni différence siko bon moni différence à ko ça la promotion ya produit na yo bon moni différence na minute il faut une promotion rapide que non concert eza alors eza na ba misala mususu eza na ba kolo nango eza na misala mususu bandeko eza na ba kolo nango parce que o Karine salaka natika nanga komona chroniqueuse moko ta asali yango pour na promotion penza promotion ya musicien penza que non chroniqueur ou youtubeuse moko azui asali promotion penzo yoki penza awa penza promotion yango natika komona te à part Karine eza flatterie te na olobango parce que biso batu mususu to koma na biso na kibonzambe mais plus to linga Karine to landa Karine to za ba chinoise moko atata on Karine azali na Congo au moins Karine azobina boye banzembo papa nzembo ya nani otuni ya nani ok donc ozano suki di boyebi na yote mais na sima Karine so wana promotion zo sala o cheka donc awa eza promotion na minute oyo boko ya koloba te eza promotion stratégie moko toza tomonaka awa concert ya Fally Ipupa toboyi te ezali concert moko munene soki tolobi tolongola ki fanatisme ezalaki mpo na fierté pe ya mboka na biso ezalaki vraiment mpo na fierté ya mboka na biso mais concert wana bandeko ti lelo nayokana na nga te bato balobelaka yango concert ebetami 3 arena koto soit disant ba chroniqueur na ye baza ba attaché de presse ne baza mais sans ezalaki penza te so ezalaki te ba concert wana efaya tata ekangama ata 10 jours ango ata 10 jours moko boye ata 2 semaines jamais esalaki te pona nini pona ba youtubeurs ou bien ba chroniqueurs banani ba attaché de presse ba pesaki le meilleur na bango te mais toyebi ke no concert bato bakotaki tolobi te ke no ba concert nani concert bato bakotaki te oui fali abima na bato bayebi ke no fali ayembaka fali abinaka bato bazalaki na oloba par rapport ya promotion. Alors il faut qu'on comprenne parce que au moins bato musu ba pe okomelanga dans sekuna nani malgré nani promotion on les a quitté bato bakota quitté non bato bakota ki
Nga na lobi te que no bato bakota ki te bato bakota ki. Mais promotion pe zala bien. Au salango dans le bon sens. Promotion ezala bien ko sa makele les belé tala ba jour 3 jours 4 jours au Karina osaka promotion. Alo beloko mon côté, c'est juste ko yemba na ko bina. Ko yemba na ko bina ba nzembo affaire promotion ngwana. Siko to ba no mona na moment oh peut-être nani concert eza lobby concert eza dans 3 jours. Au moins na mutu moko apelisi bino live. Abanjo finga batu. Abanjo finga batu. Siko to comprendre te na ba commentaire to ba no lo bango. Yango oyo akeneki poto pona ko sala promotion akeneki ko finga batu to comprendre te. Tout ça ezani ni kozanga koyeba musala. Eza kozanga koyeba musala. La famille beau aimer beau partager et ça biso bien. La Chine please beau partager hein. Ngana yaka soki ka Karina bimi na ye. Naza mutu te ya ko créer ka mutu problème na ye. Soki Karina bimi na nazui ta Nathalie 3 jours yango. Karino yo. Faut comprendre à moi so. Azana donc genre na ye, il faut comprendre na linga ke ka bongo. Botane o sale, au moins pesa ke no, a pesa Karina o sa nini boy. Yango nini Karina boy. Bande que je vous informe eza promotion au sala. Eza promotion après pe concert akoya ko pelisa live. Akoloba soki mabe ezalaki akoloba soki nini donc nde bongo. Avant concert boye bo fingi. Après concert bo saka ko finga. Si comme ça na bino eza nini. Bo sunga produit na bino te. Promotion ezala bien, il faut maquiller les bélés dans le bon sens. Promotion ezala bien ko sala maquiller les bélés dans le bon sens. Bo créer babilo moko boy kande Karina osawana, c'est ça, des promotion na promotion. Nobi na landa c'était hier, je crois na landa ki émission moko les questions yamba ki moura de la presse. Ba façon ba olobela, c'est comme si que non fallait akundami azo kana isute. Pona nini po atie batu moko boy pembeni na ye ya kofinga na niveau moko ya ngote e na sepela ki na eloko moko mura alobaki alobi to manai komona Karine tango bane ko bima awa zo finga batu lorsque Karine azaki et pas héritier Watanabe batu bane ko tene la Karine mataki kitaki boye mais lelo ka batu wana bino batu bobane koloba Karina zo finga zo sala boye siko bota siko ndenge artiste fali pupa batu a chepe meni na yende ba ofinga ekiti saka na landi leketu na mura malgré ça dio moko d'enfer ndenge baza wana me babane koloba makambo eza ya solo mbele ti lelo tozolo be la concert oyo ebetaki babetaki na nani na arena o soki arena ya France soki Zénith soki ninyango na Belgique na Londres ya fali pupa il fallait tikala histoire moko boye e kunama ndenge kundami awate soki totali to yoka penza son ya fait rigole siko Karina azu relève dans le mikolo bokope matin je vous dis. Alors c'était au moins ça bandeko minga kolobezate sortie médiatique ya Karine eza juste que non azo ça la promotion to yebi que non mikolo yo aza vraiment sur les réseaux sociaux te mais makamango ndenge ezo poussana déjà concert ngo ndenge ezo poussana il faut promotion peza makasi alors talaka ye kolo promotion ayebi ndenge akendaka nango ayebi ndenge apesaka batu posa ayebi ndenge abendaka batu et alors tout le monde a eu moins relève mikolo c'est ça donc na yeka pona koloba ke non ba promotion donc na yeka ko sala ko la kisabatu différence ou encore grandeur à Karine na promotion bande ko to longola ki flatterie to lo ba ya solo to lo ba ka ya solo la preuve ane que non Karine ka depuis ka batika na bakabwana na héritier et ça n'est tu moi genre comme pour dire que non aza mal nécessaire ou encore na okelo ba que non aza mutu moko boya pesaka makamu na niveau moko boye yango te soki total eza na chroniqueuse moko te akoma na niveau ya ko sa promotion loko a Karine
j'assume na eloko na oloba na yebi eloko na zoloba eza na chroniqueuse mon côté ou bien youtubeuse mon côté abetaka promotion loko a Karine ceux qui na kosi boloba keno na kosi kuna ceux qui na kosi boloba kaka na kosi. Alors la Chine on est ensemble non beau aimer beau partager sortie médiatique na je crois qu'on est na outil koloba keno et sa promotion il y a artiste na biso Ferrego là je profite aussi il y a koloba keno bandeko concert eza aza rappé musicien moko oyo na sepela na ye na bana oyo ka banzembo na yoka donc na bana ko yoka banzembo ne vraiment aza vraiment mutu oyo ayembaka il chante Ferrego la sait chanter ya ko chama ina munoko te. Alors c'est au moins ça concert na eza ce qui lobi awa. Alors ma billet il paraîtrait déjà eza déjà close hein? Eza déjà close l'essentiel eza que Ferrego la pas obeta na poto kuna na nini azo inaugurer salwana. Alors eza pe pona eza pe fierté ya mboka na biso Congolais to yeba keloko wana eza fierté ya mboka na biso. Alors c'est au moins ça beau aimer beau partager la Chine on est ensemble avec vous na qui juste ka pona la kisabatu différence ya makambo to mona kana ba chroniqueur ba youtubeurs lorsque bazala ka pembeni ya ba musicien Karine azala pembeni ya musicien boyo ko ka peke non aza pembeni ya musicien boye malgré musicien pe azana ba makamune déjà mais Karine pe apporta ka pe isusu ata ba musicien ndenge bazana ba yebi force ya Karine to chama ina munoko te tozo flatter te to lo baka ya solo parce que eza musala na ye lelo peza a commis o ya commis peut-être azomona na sur les réseaux sociaux te ba réalité ya vie parce que AJP zo kende il faut que ta la vie tout mais ce qui te lobi to chake non Karine pour la promotion number 1 biso nyonso toyebi kene ezala bato mosusu mpe baluka ye mpo na promotion bazwa mpe bamakambo balukela ye wana tokoki otyama ye na monoko te. Alors il faut kondima mutu lorsque aza vivant ou encore aza vivante. Alors différence on a na moni ya makasi yango wana ya koloba keno tozaki na trois concerts ya fali awa to mona kité place peut-être ba attaché ba chroniqueur na ba youtubeurs na ye o basala ki promotion to mona kité à part matalana na ba aéroport à part kofingana à part ba makambo ebele bimaki ezaki propreté pe pona ye musicien ezaki vraiment trop sale et on aura qui était sûrement asima ki ata mutu ya koloba keno nini yango na sala ki ya komema bateau na poto. Alors différence wana nde na ye komona keno du moins siko Karine a sa promotion ya Ferre a sa elango na ndenge nini apelisi caméra ye kofinga to moni yango te yanga nyache musique abini ayembi akenango bongo. Alors, sur moi, ça, bandeko, je vous aime bien, la Chine, famille Libota, les Péchalov, on est ensemble. Beau aimer, beau partager, Je voulais juste partager avec vous. Moi, Nini Oyo, sorti médiatique il y a 3 jours, 4 jours au Karine Azobima. Peut-être que tu vas comprendre, tu as déjà promotion yon sona yango. Promotion yon so yango wana. Eh, la baronne, où mais là? Alors c'est au moins ça na komi nanga ko chiter na tika na juste na 1 minute nazo profiter ko pesa maman na ngai seke na ngai secrétaire na ngai secrétaire à BBC Mpoï TV maman le Kiala depuis Hollande. Je t'aime maman, je t'aime. Wana penza famille libota ya makasi chinoise pe ya makasi maman Sidoe Kiala. Je t'aime maman pour na nani pour na protendani soutien na yo. Nzambe nanga mona yo nzambe nanga batelela nga yo umela. Voilà la Chine tokutani prochainement. Je vous aime famille Libota, on est ensemble avec vous. Je crois film na biso ya nani ici là qui est et l'autre totally making of. Alors sur moi ça bandeko na komiko chité na tikali na 30 secondes. Alors tokutani prochainement alors. Bye bye. Na ki olala lobi dimanche je dois aller à l'église. Bye.
Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.